Voilà, merci fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde, merci vraiment, vous êtes nombreux, branchés, scotchés, soudés sur votre émission Choc culturel. Nous sommes toujours là pour vous informer, c'est à travers de votre humble serviteur André Chitala, toujours pour tout ça, la bino moussala ya bien, contenu, il y a contrat autre signé na bino. Donc, naïbi sa bino toujours, émission na bino il est kaka chaque lundi, na 16h30. Rediffusion ezaka vendredi na 16h30 toujours. Donc tozaka wana mobimba poto la kisabino musala bien. Na bosanité kopesa bandeko nanga tunyo chez Braza, na sepela to pona soutien na ba message bo tindela kanga inde mokomela kanga tro na lingaka pe bino mingi na yebi bien que nzambe akosunga kaka nzambe Claude Kabundu alesa kosunga. Tokokatsa pe balepo to ya wana to sa pe ba émission ebele kaka ndembo zo senga pona ke tokatsa pe na ngambo ekozala bien parce que Congo Brazzaville na Congo Kinshasa toza toujours ba ndeko vraiment na pesi bino merci ebele. Voilà les lots tokobeta masolo eza ebele parce que na yebisaka bino ke choc zire ezaka toujours wana pona kete to lukela bino be invité to sala ka analyse poto yeba ndenge nini culture mboka na biso eza ko évoluer awana République démocratique du Congo. Lelo naza na moko ba invité aza invité spécial otokobeta na masolo eza ebele tokobeta na ende musala nzambe Paul Kanima oyo tokobeta na masolo eza ebele azali responsable ya église impact de la nouvelle création. Tokotuna pourquoi ba pesi kombwana impact de la nouvelle création et puis tokoyeba pe parcours na eza lolenge nini ezalaki boni tokobeta na masolo wana pe tokobeta pe mo masolo mususu etali makambo ya culture na biso et par rapport ya prière na culture na biso ezali na apport nini na kati ya culture na biso et puis tokobeta pe lisusu masolo contenu ya ndenge tomonaka bino nyonso tu boyebi bien que ezalaki na époque oyo mokonzi mboka tango autaki kozwa ebonga pour a diriger biso bien et mwana mboka Fachi Beton basali nzambe nyonso tu basanganaka basalaka prière ya munene na stade des martyrs oyo mokonzi mboka azwaki mboka azongisaki yango na maboko ya nzambe tokobeta lisusu masolo na poto yeba ke eske makambo yango lolenge ba pasteur nyonso tu ya mboka na biso basala ba prière yango bota ba fruit tokoyeba kaka awa na émission ya Choc culturel. Donc na kokotsa invité rapidement parce que TV Zangonga tobeta na masolo. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour journaliste André, merci. Oui, bonne santé. Santé za malamu na ngolo nzambe toza kolongono. En tout cas toza kolongono na ngolo nzambe na sepeli makasi parce que oza bien habillé na sepeli trop vraiment musala nzambe azaka boye. Pour tout le monde là-bas, tout le monde a quelque chose que musala nzambe faut ka ko za concentrer na prière mais na bilé l'été. Mais moi quand même que non moi veste akanda et celle quand même esengo makasi na koyebisa bato nyonso bazana ndako kena yambi pasteur Paul Kanima si je ne me trompe pas aux alliés responsables de l'église impact de la nouvelle création à la République démocratique du Congo. Lelo aux a bienvenue na kati ya émission Choc culturel. Tokobeta masolo na bana mboka nyonso tu baza branché tozali en direct pona ke olimolele biso nanu komona lelo ozali pasteur munen responsable à l'église impact de la nouvelle création. Tolingi toyebana na bana mboka nyonso bayeba pe parcours na yo ezalaki na boni lelo tomoni okomi musala nzambe munene. OK, merci beaucoup pour la question na yo. Eza question ya mutuya makasi pour ndenge tobimaka cause la basala nzambe ezalaka lokola génération spontanéité obimika boye te ezalaka parcours moko tobutaka quelque part. Ngai par exemple naza mwana on a botavi na ville à Kisasa puis à un certain moment donné to se retrouver na province à Kasai esika baboti baruta nde esika penza na yekola makambo nzambe na bandi makambo nzambe na Kasai na Kananga au bout de quelques années ti lelo presque 20 ans to sala comme ça nzambe ti sikoy ti lelo na yeko se retrouver na Kisasa na église centre évangélique la résurrection et pas ya papa na biso Molimo Dominique Ngoi to sala musala nzambe tango ekoki to sololi na ye apamboli biso
tobimi tokandi kokosala mosala na église impact de la nouvelle création na mokuse yango nde mon parcours sans que topesa badétail ebele. Sans que vous puissiez des détails belé, na lingi olimbola biso esika wana parce que namoni a kombo pesi église impact de la nouvelle création. Pourquoi impact de la nouvelle création? OK. Impact de la nouvelle création parce que biso toza création ya liboso ya Nzambe te. Création ya liboso ya Nzambe na mokili oyo en terme ya ba humain ezalaki Adam na Ève. To yebi biso nyonso lisolo eleka na jardin d'Éden. Nzambe a créé bango, Satan a visité bango, mabe ekoti, liwa ekoti, makambo esuka malamu te. Alors Nzambe aye kotinda Yesu Kristo, aye kokufela bato na mokili. Na nzela ya Yesu Kristo, Nzambe akeli ekelamu ya sika, mutu ya sika. Mutu oyo andimeli Yesu Kristo, aza ekelamu ya sika kati ya Yesu Kristo. Très bien. Alors, mission Nzambe apesaka mutu tanga kelaka ye. Bible elobi malamu. Tokela mutu na elilingi na biso pe akokana na biso po azala mutu oyo aza kokonza. Impact elingi koloba kotika elembo, kotika trace, kotika misala. Toza lokola te lokola ba kotika misala nini? Ça veut dire que kokonza, kosala etinda oyo Nzambe akelela yo. Très bien. Yango mission Nzambe apesi ekela mwasika mutu oyo aza mwana Nzambe na kati ya Yesu Kristo eza ya kokonza. Eza te okonza baninga na yo bato, okonza mokili, okonza monde, okonza makambo nyonso Nzambe posala na mokili oyo. Nde mosala Nzambe apesa. Alors impact juste lokola nga to lokola yo. Lelo oza journaliste awara na Show TV. Oui. Après passage na yo, oza libela na libela te. Très bien. Okotika bilembo ke awa journaliste André Alain bilembo wana ya wote bengi impact. Très bien, pasteur. Donc, surtout comprendre bien, donc, impact des années bilembo, oyo zotika, oyo sali pona bana Nzambe, à travers la matière ozo pesa, musala Nzambe ozo sali la Nzambe, nde bilembo zotika, pona bato ba comprendre, parce que bato musu ba comprendre était impact des années qui yonde mutozana impact pour les pasteur musu, mais zamala mundengo limbole libango, ezali kitoko makasi, mais siko lelo, kota la bino ba pasteur, rôle nini bozana ngo, na kati ya société na biso. Ok, merci beaucoup pour la mutuna wana. Rôle la biso ba pasteur na kati ya société na biso eza ya côté ya premièrement sango malamu ya Yesu Kristo. Très bien. Côté ya sango malamu ya Yesu Kristo na bikelamu nyonso. Donc Yesu alobaki bokende na mokili mobimba bokte ya sango malamu. Oyo nyonso akondimela pe akozala baptisé, akozala sauvé. Oyo akondimela te akozala condamné. Voilà mission de biso liboso eza ya côté ya sango malamu na batu ya mokili mobimba. En tout cas, mission na bino ezali pona côté ya sango malamu na bato na mokili mobimba. Est-ce que kotala na culture na biso na mission bino bozana? Est-ce que ekozwa impact penza contenu la culture na biso ndenge ezotambolela to eza boni boni? Oui. Oh, est impact tendeni. Ce qui totali histoire ya mboka na biso. Bakoko na biso bazali kosambela ndenge tosambela lelo te. E baza kosambela bazaki na bokoko baosalela bokoko makambo ebele za na kati wana peut-être na suite émission toko meka ko toucher moke ba aspect wana. Mais lelo oyo tala ba église a revenu comme ebele. Tala lelo toza na Show TV. Muto sala mo zabi pasteur la kata ba église ba réveil. Donc pendant qu'on l'explique que sango malamu eza na impact ya makasi na kata mboka na biso. L'une des preuves chaîne de télévision oyo. Ni to sala ngo boy. Eza chaîne de télévision pasteur la réveil. Donc eza pe parmi impact ya évangile na kata mboka na biso.
Très bien, merci beaucoup. Vraiment, toujours évolué. Et fidèle spectateur, Yebisi Bino Kinambi, Moko Pasteur, d'église des réveils, d'église impact de la nouvelle création. Pour Nabaou, Baoutou, la biso na katikati, des pasteurs Paul Kanima, Otozo Beta Naïma Solo, à travers la criture, na prière. Est-ce que les Obalanato, les Andéni, parce que les autres ont la criture na biso, est-ce que Bato Balingi prière? Bato mususu balingi ambiance, bato mususu balingi vie à komela kosala ba n'importe quoi, mais est-ce que baza peut beaucoup focaliser na kati ya prière nde masolo toujours beta musala nzambe toujours évoluer et comment na siko lelo rôle na bino boza na weza monene na kati ya mboka na biso tomonaki tango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton tango azwaki ebonga bino basala nzambe bosanganaki bozaki ebele. Vous savez que prière monene na stade de martyr. Oyo mokonzi mboka azwaki mboka azongisa na mboka wa nzambe. Mais kotala ba prière na bino bosalaki. Na ba veille de prière beaucoup taka bo matala bangomba. Est-ce que ils en a ba fruit oyo botami to ezo umela nanu po ezaki nzambe umela nanu. O mekente ko lumo biso kotala liro tozo kele. Question un peu eleki kitoko makasi po omoni prière eza na ba résultat ebele na kata mboka na biso. Avant na koma na étape oyo olobi ya prière ya mokonzi mboka na basala nzambe na stade de martyr. Du fait déjà ya komona ke tozimba la liboso mokonzi mboka oyo ako dédié mboka na nzambe. Elakisi ke eloko wana eza fruit ya ba prière ya kalo esalema na mboka. Tozwaka mokonzi Kasavubo, toyokozwa mokonzi Mobutu, toyokozwa Moze, toyokozwa mokonzi Joseph Kabila. Bakonzi nyonso wana totikala komona mokonzi moko te oyo asali prière na stade de martyr to libanda to akabeli mboka na mboka nzambe. Nanu tomona te. Mais lelo mbala liboso na mboka na biso tomoni mokonzi moko azo sambela na kombo na Yesu Kristo. Tomoni mokonzi moko azo ko bondela nzambe mboka RD Congo. Nani salema te. C'est déjà un signe que prier les amis misala makasi na mboka na biso. Ce qui n'a vu na par rapport à la question na yo. Ba prier to sala na stade de martyr par rapport à mboka. Et koki kozanga ba effet et ça n'a pas effet belé par rapport au déroulement de makambo na mboka na biso. Et belé okuto tokotanga te. Ba effet eza ebele na kati ya mboka na biso. Oyo ba prière wana, o ba église, ba pasteur, ba retraite, ba intercesseur, ba prière wana eza na ba effet makasi. Journaliste André, eza ebele makasi. En tout cas, la prière, ils ont fait belé makasi. Il y a un autre monde un peu mboka, ils ont qu'un esco qui toque parce que la recette de makasi comme on a congolais, a se sentir à l'aise. Congolais a autant à l'aise. Ils ont le sous makamuté que c'est ça que nayo biso babiro de total na kati et comment qui chomo pota mola lango Android de comment tika nanda. Pourquoi parce que zo banga ke bako kende roche la ngata moi image na et comme il sous yo salibo bakangio. Donc mboka comme que mutu nyoso à l'aise, bato bazo kanga ba photo ndenge balingi. Donc ezo dakisa ke ba prière, ezo bota ba fruit nango. Musa nzambe toujours évoluer. Siko kota lelo. Na culture na biso. Et loko ni milio ba pasteur, oyo boteli bela penza na kati ya culture na biso. Oyo bomona na penza kete eza malamu te ezo mema culture na biso bien te. Oyo penza boteli bela mingi. OK. Avant de répondre à Mutuna wana, nalina fixer le komoko journaliste André. Oui. Na kata culture na biso, makambo nyonso eza mabete. Na kata ba coutume na biso, makambo nyonso eza mabete. Par exemple, toza coutume ya baluba. Mwasi ya muluba aza autorisé jamais ya kobimana mobali mususu. Très bien. Et ça biloko eza na kata coutume. Okutango balobi soki abimena mobali mususu, babenga bakombo lokola bachibinji, bachibao, babiloko nyonso wana. Et ça biloko ya coutume, ya culture ya mboka na biso, to mingi yakola baluba. Peut-être na bikolo mususu eza mingi souligner ça. Mais ce qu'on tali eloko wana
et contredire Bible. Au contraire, Bible est appuyé et le Coran que ce qui moi si azarabo moi si marié a koki kobimana mobali mosusu te. Voilà la Bible. Et ça n'a qu'à ta Bible. Ce qui moi si abimana mobali mosusu ba bien on a Bible adultère. Bible est lobby adultère nyonso ba ko sambi saye. Très bien. Donc pratique wana mobeko wana ya culture wana to ya coutume wana et contredire Bible au contraire est à 100% biblique. Juste donc, pour vous dire comprendre bien coutume les alliés reconnus dans la Bible. Oui. Zo Android na yo. Quand on a Louis Egon par exemple na Bible na yo. Cliquez na fouille au comment coutume. Au côté la Bible mon wana coutume ezali. Par exemple, ce qu'on a Luc chapitre 4 à partir du verset 16-17. Bah le but que Yesu a kotaka na synagogue pour na kosambe là selon mon message naie. Bah verset monsieur le dit selon coutume naie. Donc Yesu peut azalaki na coutume ya kosala. Ya yemoko azalaki nango. Mais entre temps azalaki peut na coutume ya ba Yuda parce que azalaki mo Yuda na bo moto boy. Donc coutume ya ba Yuda ezalaki mais Yesu peut azalaki peut na coutume naie ni mesano naie. Mais ce que bino ba pasteur bobo ya rasiko coutume na biso. Te bozo ni mangaka ya ba Yuda na ya ba Jif parce que bangonde baza ba mindele biso ko tourner toza ba mbatu mwindo ya biso komi ya bundoki. T'es journaliste. Yango na pese exemple awa ya pratique wana ya Chibao, pratique wana ya Chibinji oyo muluba na coutume na culture ya baluba bazo pekisa et pekisa mi makasi. Moi si marié abimana mobali mosusu et ce quoi meki a ba sanction. Donc il faut attendre mon avis. Il faut attendre mon avis à sanctification, la vie à fidélité. Très bien. Et là on a ça la carte coutume. Ouais. Mais et contredire Bible était au contraire la Bible était pour yango makasi. En tout cas, merci beaucoup. Au contraire, Bible est quoi appuyer en haut. Makasi vraiment fidèle spectateur, toujours évolué, toujours n'a invité, toujours évolué. Bonjour Kandenge Moussa Nzambe. Pasteur Paul Kanima Azo s'exprimer, contenu à culture na biso. Ndenge Azo pour expliquer. Moussa Nzambe toujours évolué. Si qu'on lelo kotala, au limbo lelo komoko ya bien makasi touché na mingi parce que lelo ce kotali les gens d'église musu se comme ka coutume za bundoki. Na ba prière comme ka coutume boya coutume na bino boya boya. Mais besoin ni ba Jif. Ndelo bozo sala biso na ma passer wana. Sikoyo kotala na catégorie ya ba mariage tozosa na katsa mboka na biso. Toza na trois sortes ya mariage. Toza na mariage religieux, civil na coutumier. Mais sikoyo mariage ni eza reconnu na katsa Bible. Oyo question muto asali yango te donc eza contre na biblique. OK. Hébreux chapitre 13 à partir du verset 4, Bible le dit que le mariage soit honoré de tous. Bah, le dit que le mariage soit honoré de tous. Honoré. Bah, même ya libala na bato nyonso. Nous avons la version. Mais nous répondons à la question de Mbalamoro. Très bien. Tout ça qu'on reconnaître le mariage coutumier, mariage civil, le mariage religieux. Au moment que le mariage soit honoré de tous, tout ça qu'on reconnaître trois autorités. Oyo, baza qu'on honorer l'ibad. C'est-à-dire première autorité est l'autorité parentale. Parents. Autorité parentale, tant à honorer. Ba yelié biloko pana ko bala mwana na ba honorer, ba honorer pe mwana na. Il faut payer pe o ba honorer à honorer libala, à reconnaître valeur ya libala. Donc c'est-à-dire ça on est akoyamba batuana na respect, akoyamba batuana na honneur. Très bien. Pour qu'on l'acquise que batuana ba yépe qu'on l'acquise respect. One autorité parentale. Autorité parentale yende skuto azande na kati ya mariage coutumier.
avant d'évoluer. Et dans le mariage civil, et dans le mariage religieux, et qui ne jamais ce qui à la base, mariage coutumier et salamité. Donc, base, il y a mariage. Et un mariage coutumier. C'est le mariage coutumier, en fait, est un vrai mariage. Mariage civil, est un que l'autorité de l'État a approuvé en haut, et puis a passé ce document approuvant que a certifié les balwana au PC. Il y a un moment où l'autorité civile. Nani aza tuteur, ton parent, il y a un moment batuni atelemi batuni est-ce que man mobalo apesa ki nyonso oyo esengelaki balobi apesa ki soki aboyi ke apesa ki te moyo autorité civile a célébrer les balo wana ezati na tana l'église avant to pambola libala to tuna kapé ba parents est-ce que moi na mobali oyo apesa ki nyonso lokola exigence au besengaki soki bandimi to pambola soki bandimi te. Donc, si tu comprends bien, pasteur, mariage est très important et des mariage coutumier de base. Donc, si tu peux avoir moi c'est à ça le but dans que tu à souke na mariage coutumier donc après là tu n'as pas alliance à tambour à l'aise na civil et civil sans qu'il y a ça les religieux. Et ça il y a un petit verset que le mariage soit honoré de tous. Et ça les parents, et ça l'État. Et ça la autorité spirituelle, le pasteur, mariage, il faut honorer na niveau nyonsowana. Niveau mon côté ezanko, quand ça la coutumier au téléméno parce que croyez baté, on pense en que vie ezan makamebele. Et ça makamebele au côté nango oyo ekosenga ba autorité spirituelle basonga yo. Très bien. Donc il faut que elle les capé na ndela na bango bata loboko ba pambola. En tout cas, merci beaucoup. Il faut les Kanandila na bango et Abassal Anzambe pour Bacha Loboko, Bapa Mola. Là, je vois mon grand frère Fiston Kadiata. Donc, merci beaucoup. Et puis, je salue vieux DJ depuis Salongo. Donc, Nakoye Bisabino ke bande onanga soko lingi ke bakata usuki bien. Ozala na coiffure ya bien, kitoko, bien coiffé, bien parfumé. Donc, Salon ezaka moko na Salongo donc soko komika na Relibaya o matika muke pembe na blangerie Mazo okuta salon passage obligé chez mon vieux Didier donc passage obligé akata kitoko bomoni teke azo sala kitoko moi mande fois katinga donc ezo sala bien merci beaucoup musanza mitozo ke déjà na ko chite muke tellement que makambo eza ebeli ya kosola me ngonga eza muke mais ezamba la libosote na moni quand même zo s'exprimer bien batu quand même bazo sepela tona bandaku façon zo expliquer makambo eza ebeli ya kosolola na banzi que tant que ça lisusu to bing sa yo po to ebandeni ya ko évoluer lisusu mais to ko kosilisa bongo te sikoyo ko s'adresser na batu nyonso bazo tala biso partout dans le monde entier na batu poto na batu nyonso baza na Afrika wa tozongi na Kinshasa tokepe na ngadia pemba masuka tuluma batu nyonso ya moma o bazolanda yo na moma o kobosa na bango te okoyebisa bango liloba nini pe opesa adresse ya église na yo esika ezali pe ba programme ndenge bozo évoluer kuna soki pe mo manifestation ezali okokolobela ngo pe opesa numéro de contact pour tout le monde moya okabana na yo otala penza caméra batu baza pour ça komona elongi na yo pour s'adresser na public. Ok. Merci. Na numéro de téléphone, peut-être téléphone na bossa la tête. Numéro de téléphone, c'est qu'on a bossenga na biso, eza plus 243 81 465 13 13. Plus 243 81 465 13 13. Ce qu'on bénit biso, oko biso, toko sungana, ce qu'on a bossé dans le conseil spirituel, on a bossé dans l'orientation prophétique, on a bossé il y a prière, il y a guérison, on a bossé il y a enseignement, tous après pour na kosungana. Église impact de la nouvelle création et
ezwami na commune à Lemba pour na bazala Kisasa commune à Lemba na quartier Salongo référence eza station Salongo aux 8 directions comme tozo matanga Salongo Bimsou juste après station Salongo il y a passé la régie des eaux après régie des eaux le pango liboso il y a mis baleka na nzela monene au mona na portail ba comme église impact de la nouvelle création. Dans le fonctionnement normal, il y a semaine qui fonctionne à Kaboye, mardi na vendredi, mardi prière na biso oyo bakite zate batu ba vanda na se ba oganga ba osambela ba olokelonga nzambe mardi de 17h à 19h, vendredi ezalaka culte ya explosion ya parole, explosion ya enseignement 17h à 19h, on a vendredi, dimanche, il y a un culte d'action de grâce, d'adoration et de célébration, culte à 8h, et c'est là 10h30. Mais comme journaliste à Tuni, Mikoloyo, tous un programme, mi balé à miner l'église, premier programme est à 15 jours de jeûne et prière, Oyekobanda, les 15, mardi les 15, il y a semaine où tout au banda, tu es aussi là, les 30, 2 semaines, il y a jeune et prière, chaque jour, tu as développé thème moko, il y a conquête, conquérir par la parole prophétique. Tu as invité ici pour aller, ce que vous avez expérimenté, tu conquête, makambo nzambe, après ça, nous avons Jésus Christ, au bénéficier de la moment, et puis, Nangolo Nzambe, tu dis que on a témoignage nayo. À part le programme il y a 14 jours il y a jeûne de prière wana oyo tokuta na 17h à 19h wana chaque matin tozana 30 matinées oyo tozo sala lo sambo ya makasi ya ko posséder mokolo na yo ya ko posséder journée na yo 6h à 7h oye o sambeli na biso longo obongisi journée na yo obongisi journée na yo pour oyebite makambo nene kaki na butu na molili nto na monde milimo tango la alors na tongo oye obongisi journée na yo na kata losambo elongo na biso. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Moi, le Lobomke, pour la émission Choc Culturel, moi, salutation à des personnes, 3 personnes, tout le monde, moi, au Cabonayo. Donc, c'est pas makasi pour l'émission Choc Culturel, pour les émissions, et autres, ça équilibre entre Bonzambe, na vie na biso culturel ya mikolo nonso ya bokoko po na bokoko nyonso ezaka kama bete ya malamu pe ebele eza na kati wana to pamboli émission oyo ekende liboso et continuer ko place équilibre bato bakanisa ke na kati ya culture na biso pe na coutume na biso eza pe na makambo ya malamu il faut koyeba o to ko kata te to mona ngone ko la démonter to pamboli émission oyo vraiment ekende liboso etelema te et continuer kosunga bato pe ko cultiver les sous bato makasi to pamboli famille mobimba ya église impact nouvelle création na pamboli madame nanga Nora Kabedi na pamboli bana Zoé na pamboli basala nzambe nyonso ba prophète Michel ba prophète Faya ba Eli et bandeko nyonso bana nouvelle création impact to pamboli bino merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Et moi aussi, je salue maman Nora Kabedi. Vraiment, merci. Pour le soutien aux autres, papa, pour la kiaza, la kono pour ça, l'anza, mais mosala kitoko. Merci beaucoup. Merci bozala ki belé parce que naïbi sarabino qui monsieur Zaraka moko et kundo l'arabino makambo. Oye ça l'arabino pour na ke eluke la bino. Bato bazo peser na kati ya mboka na biso. Bato bazo ça la fierté ya mboka. Bato bazo ça pour na ke mboka lelo. Ezala na kimia ndenge tozotambola kotambola lelo bimi na ndako ke ko debré o lukalipa eza pamba te eza bato mususu bazolala tolo na se pona ke kimia za na mboka me yo zala bien. Donc il faut ko pesa ka bato na pe merci na musala oyo bazosala kitoko pona kete kimia nzambe eza na kati ya mboka na biso bozala ke belé na pesi merci na Devinci lipasa oyo azaki sima caméra pe na moni na Krisambai mwana Kasavubu tellement que absence ezaki belé awa quand même na moni qui était azongeli masolo kitoko pe kapela mwana bumbu kimbangiste a solo vraiment atambulaka makolongulu na pesi merci na papi kelibwa bwana régie o asali biso musala kitoko vraiment nazaki bien mobimba pe na remercier na
mon directeur H. Kabengele, donc Bobo Sanate, donc directeur H. Kabengele, azo fêté anniversaire na lobby, azo bakisambula moko. Donc talaka papa ya kitoko, papa oyo asalaka makambo bien na bana na ye. Na ingénieur Papi Kelibwaba oyo aza na régie, ako fêté pe anniversaire na lobby. Donc na yebisi bino na show TV. Tous ba anniversaire mibale donc vous la somo et pas DTH Kabengele 5 ntaba na ba makemba pe et pas Papi Kelibwaba 3 ntaba mais na yebité ba journaliste no sur Show TV na ba cameraman vraiment tokozala vraiment kitoko lobby mobimba pasteur na yebi lobby pe kozala parfois vous avez une invitation à kitoko vraiment merci beaucoup bana centre de réveil spirituel nyo surtout na pesbino merci bande kwa braza na yebi ke nazomona ndembo komelanga na bosani binote na banzi tosoloka na pasteur ya Brazzaville nde tosona ya aboya kina tanga kombo na ete makambo ko simba nango bien to katsa na ngamu poto ko sala émission na ba saper ba tunyo so bazo sala musala kitoko salon de coiffure tout découvrir pe musala ba na Brazzaville poto ko lakisa pe ba kongomani po ba yeba pe ke na Brazza pe musala ezo salema pe pourquoi pas ba musicien chrétien te mais na ko yebi sabino ke semaine ko ya tozo yamba sœur Alice Ali tokobeta na ye masolo azali moyembi moko ayembaka kitoko tokoyamba ye tokobeta na ye masolo boko découvrir musala kitoko pona maxi single na ye oyo azo bimisa kalate vraiment bozaki ebele botika ete kimi ankolo eza na bandako na bino pasteur tokopesa na ntambo te boye talaka vraiment